doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo Nako Lobela. Réponse au Fachi Apesi na Kagame. Vous voyez que Kagame, il n'y a pas longtemps, na parlement devant ba député Yamboka Naye alobaki ke Fachi Beton azobanga ba élection parce que likamoko ezate d'ailleurs azwa kité na ba élection 8 koleka azolo ba pamba likamoko ezate na biso tozana likambute ye moko mutu azobanga ba élection donc atika biso nie donc Fachi boyebi yazana sagesse moko boye a répondaki proprement. Donc, dernièrement, Boyebi, donc, à répondre, Penza, Nandengmo, Penza, qui a sambouissé Nandenga propre. Parce que Fatia Lobaka, parce que Fatia Zanoko, parce que Batumsu Bakansa, so Ndengenini, Fatia Zana, sagesse Morobe, mais à Timba, pour Mutumsu, il y a Makele, le Wakansa Makele, l'exito Timba, Fatia Zamutua, Timba, et puis, fin politicien, il y a Rosaranate, donc, il y a un lelo, Toko Laksabino, réponse, on a Toko expliqué, Bino. Et puis, au moni 5 minutes, ils allaient pour et zong sarbatonatan. Parce que peuple congolais, tous allez kobosana. Au moni to sepela, tous eu présent le col à Fachi Beton. Parce que ceux qui tous qui président Moko, il y a ba marque, il y a ba dictateur ou bien ba nini. Parce que to vanda a on a c'est la bonne histoire. Biso to banda combat a en France a. To fula ba combattant. Ngai nazalia donc tous avec ngai a dit Londolé. Roger Bongos, to fula ba combattant. Moutumora au Tchad doutute, botu na petit nanga volcan, banda combat na France, volcan, borotu na Pierrot Itela, borotu na Lucien Gando, borotu na Babé Masombo, borotu na Martin Sali pour ne citer que ceux-là, na fula ba combattant na ebi combat. Nazalaki ndenge banda, ba msu lelo ba koma roloba, bazalaki kutute, ba msu ba eba kutu kudon bazalaki kut na combattre. Na tangeli bino bato yo, ba ema sola combat. Donc combat zalaki Kabila dégage. Kabila jusqu'à preuve du contraire a dégagé. Mutumoro a sabiso Kabila dégagé, tene liboso zalaki siko confirmer Kabila dégagé. Ceux qui mutukuta ko beta masolo, donc il y a Fachi devant Kabila na gansi Kabila ko soyo na lito ikanambe wana. Nazo expliquer bino parce que bino bozomo na netili seki. Président de la République a BBC 2 ans. Il y a que ça tout allons le système, il y a Kabili. Donc tant qu'on a qui pouvoir pour battre belé babando comprendre na nous pouvoir ndenge marchaté. Surtout en Afrique, biso zaika mingi na Congo, zaika kama solo ya football, na masolo musique. Ce que babi élection, oh c'est élection nini, oh il y a présent l'équipe, ah présent yende mukonzi azo kumbela masolo parce qu'à partir ya Fachinde batu bazo comprendre ce que rôle ya Sénat. Rôle et à parlement parce que le TV. Tant que Fachi a eu pouvoir. Batuazo et batte que pouvoir Fachi a eu en haut, mais à sa majorité te na kati y a parlement. Donc présent qu'on a la tête, tout le monde en a porté le lot. Macron a eu pouvoir. Tant que sa majorité te na kati à parlement, donc il ça, donc cohabitation. Et que ça m'a solo mususu yoza présent mais premier ministre azali à parti mususu. Si le président de la République tellement azali muta stratégie donc asolara donc yemora loba déjà yo zo monene tu yo maneta à comprendre te mais aye bindenga okumba. Alors pour to que na cohabitation aussi mbate ayokani na ba parti à Kanambe parce que Kanambe azali na PPRD mais bazali ki na ba dérivé ba biloko moko ba lié ya nini yango na basala composition d'autres zalaki na ba parti à Bayati zalaki wana ya mutu mima donc ba député belé ba parti pe mususu ya Cameroun donc siko temps présent hier wana tali stratégie ayoka na bango président ayoka na bango mais premier ministre et witeki na côté à Kanambe donc tout était planifié que pour Fachi Beton a oumelate nga nazo répéter pour bato ba comprendre pas bato donc naib sarabino que bazana mémoire courte bato baningoro comme amnésique na makasi. Président de la République a commis président de la République. Parlement zali a été. Sénat zali a été. Cour constitutionnelle y a été. Donc, à Kokiko, il y a
akoki kozwa boule azwi idée ati ekomi na parlement ebwakami. Le Sénat a confirmé. Parce que ceux qui likambo eleki na parlement eleki na Sénat ezwi solution te esukaka na cour constitutionnelle. Yangana bomona na ozong sabino président Vandi akomaki kutu même kondima akoma ridicule pokaka na kosukisa masolo na tiela bino boka président tonga betaki discours azoloba andimaki nyoso tu pokaka na sauver mboka bolanda bino moko. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Nakanisi boyebi ke ngana lo barapa empante parce que bato ba lo baranga muta jalelo bato ba fingaranga bazanga nde ba argument parce que ngai na lo barana pesaka preuve na lobby na ti preuve bino mo bomoni président Monique Masolo ezokende bien parce que ndenge kanamba salaki wana ndenge alongwa ki pouvoir donc ya monaki kutu donc na boule na ya ebaki président ko sala ta 6 mois te donc ba kosa infragata moko boye bu ekoti mabunda boye mabunda ezalaki parlement ezalaki a perdre donc tant ba kosa ka bu allez parlement votango et que na Sénat est confirmé et que na cour constitutionnelle ba confirmer yangwana donc ba kanambe tiba bimi wana tiba zo sala mundo kona ba hebaki ke président akowumela te ndengi siko Masolo pesa boy dona kanisi place kanamba vanda katala kapenza bien en tout cas Fachi Beton aza mystique bien on monaki période de moro Fachi Beton tangazo kota na kati ya parlement jour oyo ya prestation en serment ya cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle pour ça là il faut ba juge wana tout ba koka. Ce que juge moko wana souka pe akufa biso pe sonam donc monsieur Luamba
donc ya tikalaki suka ya mutu oyo ya kanamba tchaki wana donc moye ko longole ezalaki te mais juge wana vanda bino makambo eleka na kanamba ngana ko tika boete na bebisa mboka bo mona maji oyo eleka na l'ère covid oyo liboso bakanki ba aéroport nyoso tout ba vieux ezokende te mais juge wana a se retrouvé na Belgique a se retrouvé na Belgique ndenge ni na maji moko boye a se retrouvé na Belgique bo comprendre bo timba ke Fachi Beto azam to saranate bo moni tango siko ba remplacer ki juge wana Luamba tango président Fachi azala ostentatoire te président Fachi azala mutu moko ba calme azo kota na parlement atima boko penza bo azo la bo victoire place a monaki penza ke masolo eza inta bo mona donc parlement koya Sénat koya cour constitutionnelle changement et soit combien de temps. Or, ceux qui président de la République, ils ont faux moutou morobo parce que Kanamba beta 18 ans, tout ça là, marche, bani, bat sapato, si là, talon, Kanamba l'ongwate. Soit président de l'esprit, ma bête, il y a peu de bandit que à côté esprit à la musique, à n'endenga fond, à peuple, à zo lialar, à zo salama comme parce que président de la République, dans un statut, ne s'est changé. Donc, attends, ko longo yeba président de na yé na famille mo bimba. Ti ba ko kufaka ba ko zanga ke lokote. Donc soka yepé akende pe alinga imboka ta yepé esprit mabe a memela biso pe na ndenge penda ya Britannia la toko diene nulle part. Président yé président za wana za vraiment ko sala tout a risque vina etango kanamba monique parlement koyi. Séné koyi. Cour constitutionnelle koyi. Siko ba moni ba kal tout ba tchaki po ke ba ko sa fachi ezo simba te parce que na sabino fachi donc yé pouvoir neza kaka ya peuple te nzambe azana kati parce que soki penza nzambe ya fachi o penza asambelaka abomba fachi te mbele msuto beta masolo musu tango ba moni ke donc masolo tout ezo longwa kanamba bi non il faut to passer na vitesse supérieure bon monaki li solo avion oyo ke mupila ya fachi et avion koya tant ba witeki so na côté ba est wana donc ba witu bo parce que bazaka na des avions président so azo voyager dans des avions mususu ya ba collaborateur na ba biloko na ba jeep na ye wana blindé kendaka siko en principe donc avion ya président et kendaka liboso ou bien wana ke liboso jour wana ya avion président fallait ke liboso ba si ba préparer ki ba tingula ngo ba tindela ngo mission bo monaka avion ne ko ki ba kanisi bango ke ba lié fachi ok rien. Yango bomone penza ke fachi donc calme quand on entend azo kita bomone ke longine penza zeke ma azo buleka akenga nango chaye donc po bomona ka ke kanamba meka babiloko nyoso tout esimbate donc peuple congolais faut tout ezalaki facilité il les a facilité siko etiki makambo wana déjà donc asito la lisa kanambe to koti siko na makambo oyo ya Kagame eza jeté Kagame banda masolo nanu ba komisa ebote parce que Kagame abando sa ne ba jeune na kaka na kanambe ba jeune bango wana mais niveau oyo akomi bilobela azui maladi neti ya fayulu akomo zongsa la vérité de une donc eza jeté makambu oyo bazo sala Kagame sikoyo donc nanu ba sala été so comme Kagame akomi bilobela akomi ko se justifier donc ezali victoire déjà. Il y a Félix Antoine Tshisekedi donc boyebi makambo loba na yo sabino siko pour bate belé ba critiquer ki bazo casser makambo nyo surtout kaka ya président Fachi et comment critique donc na yo sana no bino o président de la République ndenge à répondre kaname na propre nyoso à reverser penza ka lobi ke biso na ba Rwandais ou bien na étranger tout ça un problème te biso na ba Rwandais tout ça un problème te ezali régime Kagame na Kagame yemoko mutunde toza na problème biso na ba Rwandais toza na problème parce que batumsu bazana ba est wana basala na Rwanda ba côté pa na biso donc to bota déjà isa famille a kutu ya Brazzaville toza na mai et kabla kuna ba frontière ezaneti donc France na Belgique donc bato bazaka ba côté ba frontière wana yo kabla ba ndeni donc boka na nous réponse oyo président de la République a bêti à propre na Kagame po tozonga la peut expliquer bino. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer.
Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Bilomo Botolanda, donc, sololi parce que Batumususu, donc, des mauvaises langues, Batomite Mamabe, comment Kalikamuke Kaka, parce que le président de la République appelle ça liberté d'expression. Mais liberté d'expression, c'est libertinage. C'est-à-dire, on a Batouba, comment Koloba, parce que le président de la République, Aner Zarasute, Babomarasoute, donc, Moututo, comment Koloba, n'importe quoi, l'équipe na TV, à Silisi, à Bimina, mais tant qu'à la yo, le canal TV, Oloba, n'importe quoi sur Kanambe, yo, na journaliste wana, na chaîne wana, na ba micro couteau, bolobek, na ba caméra, ba okango, ba mimi, on a Aner. Mais Aner Zalaka Souté, de comment penser Aner, comment penser que ça la soloneti à la sécurité de l'État sur les Cameroun grave touché président au Kekuna, mais aux alliés, au Vandi Bakangio normal, Bandegono Bazota parce que Aner Galso Bakangio Baromo n'a coûté. Donc au côté, au limoué pour que libéla. Donc Batuazo comprendre était, tous alliés na président Oyo à Lingimbo Kanaye. Parce que le président de Kazana Epsibino, à quoi cause esprit à la musique à Zayou matin. À cause de l'esprit penza boy abando liana embonga comme ça neba masolo mutu moko kutu akoloba na ete bomona mundelo abandaki ko signer ba contrat awa wana na kanambe ba peseke ba minéraux nyoso ba pese na ba faux prix président ngaye président ça président Fatia Missi abi bon olingo ça na biso bon ça va net yo so yebi ba système oko ça na biso mais makamno tout déclaré au foot abatax mundelo na le lobo ya mandefu wana soki juif na soki nani ah tiki hein ye moka sengi pardon pour ba taxe o ya zozoaka wana na makamba futa na ba kopo abandoko sala moya sala ngo ezate mo abino pardon na tiki na ngai ko exploiter bani parce que liboso abandoko sala na ye po sala bazo tiki la kaika kazo sa n'importe quoi be babi bon sala siko pena to travailler ndengi penza ba travaillaka oko futa ba paku na yo oko futa makambo na yo akogite a déposer bilan a sengi la paix a déposer bilan ta sengi la paix non na rukasute na tika. Donc, tout tika, babiloko, tout celui ko lobao, tout tika. Congolais, bisona ba Rwandais, tout ça na problème te. Tout ça na problème na kanambe. Bilomo bozo mona kalawa. Bato ba yebi. Obiso ozu momi wazana ba forme acoustique bo neti guitare accordéon bo olobani na zu momi ko vrai bataille net ba Rwandais. Nana ngo bando lela momi ya bataille net ba Rwandais te. Tango to zena bakini wana ba kalawa. Ata siko mo ba forme ba momi ba Rwandais. Oh na ola Sabino. Tout ça na problème na bangote. Passons au zuka momi mo taille mo petit na zeni tu Rwandais petit na zu vrai chéri bonabo. Bo yebi ango biso zena problème na ba Rwandais te. Jamais. Donc, comment on a problème ton kanambe aye, bah comme ko sala makambo na bango na Kagame nde to komi. Kala na ebisi bino. Ozu forme momi morobo ba forme morobo ya acoustique bo ba momi aza pe ya. Ah njo to mo venir to Rwanda to no do bango. Nana ngale la ba momi ba Rwanda te. To do bango. Donc ba Rwandais toza na problème na bango te baza bande ko na biso ndenge président lobi me batu baza ko lo ba pampa baza bande ko na biso ba africain toza na frontière mo toza na problème nde na Kagame mutu ayeli biso masolo bozo se rappeler bato bazaki banda kala ya msusu ba ya siko ba ebite Miss na biso Miss Zaye ex Miss Zaye Tete Mourega wana na 1985 azaki nani
Rwandaise, biso to yebi ba massa to okene pa na bango na père na bango rwandais ou bien maman na bango rwandaise ba pema na kina on appelle ça un exemple ya ambassadeur to chassaki wana akola na kini avana na kini akota ba chika kina lo belinga ndeti biso to na ba massa to okene père na bango rwandais mère na bango rwandaise lem susu do baza mélanger boke bo pemi to zalaki bandeko ata Miss wana na bisi bino Miss wana Murega bomoni wana na zongseli bino akenekti na Miss Univers wana na 1985 azaki na rwandaise directeur à cabinet ya Mobutu donc Barthélemy Bisengimana rwandais asala combien de mbula na Mobutu pour dire que donc vraiment to zalaki na likambu na ba rwandais te likambu zalaki te et ko banda tangu régime oya kanambe ye et ko sala ba makambo moko boye donc komi ko boma batu wanta to na ba ngwa biso to be poison batu bazalika na ba bilai ya bitumba coup de tête ko ibo ya zara nango ndeti président Fachi aza nango na baton atapenga na za nango na renouveler coup de tête ko à part wana ba gwa ba momi ezalika ndeko na siko ekoma ba poison ba makambo moko boye zalaki kutute ezalaki kutute botala sikoyo bino moko bozomona ndengi président de la République bazali ko lingaye président de la République nazo lakisa bino retour à président de la République azotamba na balabala bino moko bomona cortège na yeme ba wewa ba tondi bazolanda cortège na parce que bomona ke liberté ezali donc le peuple d'abord donc ba sécurité à président de la République bazo toucher ko wewa nate bazolanda cortège bazolanda donc cortège comme na ba wewa na ba wewa na ba cortège parce que monique bazo sepela na président na la kanambe obia na Mobutu yo oputa ba ko beton masa oputa na ko ndeni kutu na balabala pa Mobutu azoleka na balabala ochibo oningani baki atala bino bosakana na makambo Mobutu biso zo na mbinja Mobutu aidi pale ne mbamba azoleka bino to so Mobutu azoleka bo telema o bougete yo bouger do botala bino mona la sabino botala cortège à président de la République zo tala ndenge batondi ba we bazo escorter président tia okenanda kune restez connectés sur le club original, on revient tout de suite. Voilà le béton. Béton. Le voilà kuna. Béton leki.
mo bomoni esengo donc peuple azo ke sengo na président na ye donc tala ndenge bazo escorter bazo ke neti na ndako po bomona ka ke peuple azali donc na union na président na ye elengi donc ba otinda ete ye moko sa ba o lié ba ke do sa musala ba tik musala ba bazo escorter président et puis po bomona vraiment que président otoza na ye tozali na chance ya oza président abundi 2 ans ce qui président zaki faux mon esprit mabe akolo ba peke élection pe zate parce que na constitution na biso ezali soki mboka ezali na guerre nini donc beaucoup sa élection te donc 2 ans déjà bebisaki ya ko longola masolo ya kanambe na makambo ya ba guerre tukosa pe élection pe alobi ke zate to kene pe nulle part mais siwa yebi ke élection ekozala nango poa akolia batutu alingi teke parce que bango mo babunda idps bunda po na démocratie akosala biloko na mais soki azalaki mpenza moto afo ou bien akoti esprit mabe akoloba bango mpe moto akodiene nulle part azali te ekosala mandenge wana mais atiki masolo ezala azotala bomona seni ndenge ezokende yango na bato mosusu bazalaki diba baopposa mosusu baoyebaka ke glissement aosala glissement basutuki kaka bo 2022 ezali lobilobi awa bazoyeba kutu te basa prete te bakomi koloba bona bosiko boposa bango moto balingaka baélection bakomi kobanga to ezali makambo akokamba donc avant to continuer tozali kolakisa bino tolakisaka bino tobandaki kolakisa bino mingimingi donc ndeko na biso Alidor Masamba oyo azali na fondation ne Alidor Masamba azosala vraiment mosala makasi mpona koyede président de la République na mboka na biso parce que mboka na biso kolingaka ateke okobongisa mboka okosalela mboka ba nommer yo soki ministre bien soki nani okoki kosalela mboka na fondation pe ozali ko contribuer na musala ya mboka po ekende liboso neti donc Alidor, monsieur Alidor Masamba azalaki récompensé à zui trophée d'excellence donc ba pesier pour na musala o ba œuvre na ye social o ya sala rapport na mboka na biso bino moko bolanda na bilili ndenge ba pesi donc monsieur Alidor Masamba trophée d'excellence. Bonsoir tout le monde. Comme je savais que j'allais être entouré de femmes, j'ai préparé mon petit mot. Lettre aux... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci aux organisateurs pour ce trophée, fruit des actions sociales et humanitaires menées par la Fondation Alidor Masamba sur l'étendue du territoire national. Au moment où les drapeaux de notre pays sont en berne, suite au massacre d'une centaine de nos compatriotes par les ennemis de la paix à Kisheche, dans le territoire de Rutshuru, qu'il plaise en toute humilité à l'assistance d'observer ne fût-ce qu'une minute de silence. Je vous remercie. Nous dédions ce trophée à toutes les femmes qui subissent les affres des guerres nous imposées à l'est de la République démocratique du Congo. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il faut savoir qu'il y a une autre vie après la guerre. Que ces femmes sachent que la Fondation Alidor Masamba leur apporte le projet Seconde Chance. Un projet qui vise tout simplement à promouvoir la réinsertion sociale, la formation et l'initiative à l'entrepreneuriat et à l'autonomie financière. Et pour ne pas m'attarder ici, je vous invite à visiter le site de la Fondation, donc sur Facebook, Alidor Masamba Fondation officielle. Et je réitère donc les remerciements aux organisateurs pour ce trophée. Un tout grand merci. Merci beaucoup et merci à vous. Voilà, le président Alidor Masamba repart avec sa lettre aux femmes. Merci infiniment. Voilà, je voudrais vous demander d'applaudir une fois de plus pour ces dames. Bino Moboto Landa, donc ils allaient vraiment exemple à suivre. Donc, sur les osala makamuna yo
oye bani na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi bako récompenser bomoni vraiment monsieur Alidor musala salaka lelo azui vraiment trophée oyo balakisi ke non azosalela mboka na ye. Donc vraiment to koma biso nyonso tout exemple neti ya monsieur Alidor Masamba azozila te ba nommé mais azali ko contribuer po na mboka na yango na lelo azui li futa po na ba œuvre na ye sociale. Et puis na zongeli sou parce que congolais azaka mutu ya mutu passe tant ba opesa ba passeport diplomatique ba pesa gina nu Gims na leki na ye Dadju. Artistes et musiciens de renommée internationale ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie, c'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal mais voilà, donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur entre guillemets et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce que un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nina Lobanin. Ok, donc en direct, Namabele Oya Père Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamoko Mwarakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père son âme, Yemtamema Kinga, sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nakolo Balingala, mais le col à moi la poto quoi. Voilà. Donc, Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier. Ba musicien na ba congolais mususu ba boudé. OK, présent zota la musique parce que mutu mususu akolo balika makamnet biso patoloba mutu mususu akolo makambo ngana oloba. Esuki ka epa na ye. Biso tozana ba kano moko boye ke ko oloba ekei. Neti Maître Gims ba musicien baza ndenge na ndenge ba Maître Gims bazali ba musicien ba vedette na niveau moko international. Donc à Tondisi stade ba mindele mutu ba congolais ba yete na télévision azoleka batu bako yokaye bazali ba mindele zakara ba congolais te. Bomone ki Maître Gims ba pesier nan batu musu bandokolo pourquoi ba pesier asala ka humba te président de la République a yebi pourquoi a pesa ki Maître Gims parce qu'a yebi a parti a ye ba ouverture ko zale puis yepeso ki a ke ko lobali kambo a ko lobali kambo ye abeta partout abeta kana ki ça abeta partout ba mindele bazala ka wana tonga pesi likambo ba koyokela ibomona ki aleke na TV mo na chaîne moko française à batune ba question à zo répondre à kodisi makambo na biso lobi batike la tenté il faut loba makambo oyo izole kana est boina boy fait rimer Kagame le président rwandais et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans notamment à l'est dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts, j'ai même pas envie de donner le chiffre. Parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là c'est fait. Voilà. Et le message
est passé. Et puis abimiseli Kagame nzembo azoloba penza ke Kagame aza sanguinaire, Kagame penza boina boyebona alobi anga sali penza nzembo ezali exemple à suivre pe na ba mission mususu asali nzembo sur Kagame na ndenge makambo ezoleka na este. Donc parce que batu babandaki koloba ba pesi nini bo moni siko importance pesa ki Gims penza azala ambassadeur na biso ya culture na biso parce que ye azana maloba soka lobby ekokende partout batu tout vraiment bakoyeba et puis ekoleka ne sika ya ba chaîne misusu ya étranger parce que communauté internationale tout baza ne fragata na biso il faut elobama bango bayoka bomoni Gims da leki na télévision française a lobby asali nzembo po na Kagame na kanisi siko bato babando kanisa parce que pesa république yebi atimba bino kaka kolobaka pampa ba opeso siko yo ba opeso yo kutu nzembo kutu tekaka kutu esuka ka soki na ndenge nini yo opesa message ni. Donc vraiment avant to konye masolo na biso tozali ko l'exela bino donc communiquer moko parce que tozali ko apprendre bino que conférence débat moko ezali ko salama na Dallas na États-Unis d'Amérique na honorable Zakari Bababaswe o azo lalate donc azo bimsaka ba idolo kaka po na masolo mboka donc azali na conférence moko débat le 17 décembre 2022 oyo na 18h na Dallas na États-Unis d'Amérique thème nango ezali Congolais unis pour vaincre le Rwanda. Vraiment to sengi na bino boya ebele po boya ko participer na conférence débat wana parce que thème nango penza ezali vraiment ya kitoko parce que ils ont concerné batu nyoso tout bolanda ndenge le bamaki na li ngala facile. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Et c'est que le 17 décembre au na ville ya Dallas yemoko le député sans frontières honorable Zakari Bababaswe mokonzi ya lingala facile a couper ça conférence débat et si kwa pekoyana na mitune ndenge na ndenge ya bana ya mboka o bazala kote kuna mingi bakosolo avec impact pe idéologie. Suite ya agression oyo ba Rwandais bazali ko sala na mboka na biso République démocratique du Congo yango wana communauté congolaise ya Dallas TX kuna na États-Unis d'Amérique ba organiser mobange na conférence débat avec Kolonzulu Câble, l'homme avec multiples idéologies. Le vieux Takinga, vrai Congolais ya solo bakisela kaye patron ya lingala facile, honorable Zakari Bababaswe, oyo azali kotambola toujours na vision ya mokonzi ya mboka, po ete mboka na biso ezala kimia pe etambola ndenge bakonzi balobi. Temba ko exploiter, ezali Congolais unis pour vaincre le Rwanda. Topé Congolais, to sangana po na kolonga Rwanda. Bango balobi, Congolais nyonso oyo azali kuna na Dallas no États-Unis d'Amérique, mokolo ya samedi 17 décembre 2022, kozanga te yaka koyoka, conférence nenge koleka, po ete bo bakisa ba ide, mboka na biso etambola na kimia. L'Enzulu Câble, honorable Zakari Bababaswe, lokola simbi masolo oyo, ekozala kitoko mingi. Seke bien. Bino moko landa donc to sengi na bino tout bozala bato tout bazali na États-Unis bazali pene ya Dallas boya en tout cas le 17 décembre à partir de 18h boya koyoka honorable Zakari Bababaswe na conférence débat na thème oyo Congolais unis pour vaincre le Rwanda. Donc teki ratozali koloba masolo oyo ya Rwanda oyo etali parti politique te. Etali te muluba mukongo mushwaili ngala non. Ezali po na Congolais nyoso parce que les ça c'est ce que yé bato bazo kufa bazali ba Congolais ça c'est ce que yé ekopona mutute. Donc bomonaki président de la République week-end a salaki 3 jours batiaki 3 jours il y a deuil national vraiment na une centaine d'exécutés oyo salamaki kuna na kisie choué na Ruchuru kuna na kota Ruchuru M23 ndenge ba bomaki bandeko na biso to koyeko tikalaka boete bomona vraiment que oyo salaka Congolais nyoso donc mwana mboka président de la République aza Congolais a rosala ngo ko lexaka boete mais bino moko siko bozo comprendre que mutu lokola Kagame négociation bomoni négociation suko eleka soki nangola est-ce qu'a respecter makambo azo continuer na eka kamakambo na yo azo sala donc yangona donc tolobaki na émission episode le président de la République plus de négociations
il faut to mema Kagame na masasi donc tina suka kaka na masasi parce que Kagame donc maloba oyo ka langage oyo kaka ekoki ko yokisa ye eza masasi. Kisakati, merci! Merci Kisakati! Gouvernement! Béton à béton! Donc ba négociation ana makambo wana nyoso tu ezali te bino mo bozomona ke Kagame azoboma biso na M23 communauté internationale donc Union européenne bakamati ba pesi mbongo ba million pour na armée na donc ba tindi ya que nous sommes sous minduki misusu pour aya ko bomaka biso pour vous comprendre ga ke ndenge papa Tshisekedi ndolo ba tout se prendre en charge, prenons-nous en charge to compter na la communauté internationale ba français ba américain donc bango tout bazali na sima ya Kagame parce que biloko Kagame bandoro zo ba minéré na biso bango pe ba bandai ko profiter na botala kaka armée oyezo sala ba masolo o mukili mubimbe yebike ezali na sima M23 zo boma batu donc bino boye susu boye ko pesa ba non mais non mais donc ça dit tout donc to comprendre donc to tika to za la uni to tika mama kambo tozali ko sala oyo po na kaka na jalousie olingi Félix Antoine Tshisekedi te olingi donc IDPST parce que makambo ezali po na congolais nyoso tout to marqué pause publicitaire na biso et ba partenaire na biso restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo.
Codia Ciment, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as pesa appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, merci na fidélité Nabino, merci na ba partenaire Nabiso Boitu Kolanda, Kodia Simo, Kitenge appartement, Sepela TV, Wami Service, salon de coiffure El Binto coiffure, wana bazali ba partenaire Nabiso Oyo tozali na bango pour l'instant, donc vraiment ba pesa Rabiso confiance na bango tozali kosenga pe bino bozala na bango elongo parce que congolais il faut tolingana congolais soki tolinganité ata président de la République asali nyo surtout et toko avancer te bomona awa net na kati ya France awa donc ba congolais pe bazali na ba masolo na bango donc nazali ko féliciter net firme avantage Titinjoso abanda na boutique ne wana depuis ba 1980 ba 90 style lo azalaka kaka vraiment congolais boazali mutu ko féliciter pe ko tchai maboko parce que ba congolais mingi ba umisa ka isika na bango tato yo ngo umisa ba ko kendo ko funda yo donc vraiment félicitations à Makasi na Titinjo Sophie avantage et puis tozali ko en profite poto like sabino entrepreneur congolais o vraiment zali ko sala musala moka Makasi o lelo Congo tozana besoin qui ça pour assainissement awa il a plus rien à démontrer to like sabino reportage moko donc il y a ndeko na biso Moïse Kama Mateta oyo asalaka soki bomoni makambo elekaka na porte à Versailles boyebi makambo elekaka agriculture kuna ba congrès ba conférence ya ba maire nyo surtout ba witaka na France elekaka kuna ezara masolo moka minene mesiko ye société na ye mindele ba pesa ye confiance parce que avant travailler na mindele en tout cas tout ça en complexe mindele te mais il faut la sérieux soko za sérieux au travailler ka jamais na mindele parce que mindele azali sérieux na musala na ye donc to like sabino vraiment tozali na besoin batuneti Moïse Kama Mateta po na mboka na biso boyebi ndengi ma ezali kotonda kanambe mutatika masolo wana batonga banzela mike mike te donc toza na besoin batuneti Moïse Kama Mateta po na assainissement mboka na biso tozali ko like sabino kamwa reportage muke ye muka zo expliquer biso musala oya salaka na France alingi aya ko salango na mboka na biso kuna na Kisasa. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. En fait, awa Toloba, parlons de salon les awa congrès de maires, salon de maires finiront naza partenaire officiel na bango. Donc nga naza moto naza na kati ya domaine ya assainissement et assainissement hasard à Fungwana Mingi. Dans le assainissement, nous avons le nettoyage. Dans assainissement, nous avons le tri des déchets. Dans assainissement, nous avons le nettoyage, tout le voirie, tout est dans kati. Donc là-dedans, nous avons le monde à point de assainissement. Donc tant que il faut vivre. Bien vivre dans le salon, ils ont beaucoup de donc pour beaucoup de gens, pas boleki, propriété de ces alliés, il y a beaucoup de gens. Et na kati, l'assainissement est énorme, donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre Kitoko. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous a l'intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, où ils ont les loyaux, tous a parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tous a ébélé na katia système pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un lelo na sommet pour batouana basalanga confiance. Ne loko ya bango babengi compagnie ya Mundele te, babengi compagnie ya congolais o ya zali à la hauteur. Ya ba Mindele Moussala, ça fait longtemps tous na katia Moussala, c'est un grand travail hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années tous na katia Moussala. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, na ba personnel au bayaka suivant l'événement. Parce que là on est dans l'événementiel. L'événementiel, ils ont tangoyé, on a 130, 150 salariés mbalamoko. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, l'effectif est à 60. Donc, tout dépend. Il y a un marché, il y a un moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne
Je donne l'exemple, moi, de novembre. Le stand comme Manasuka Soroye, on a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc, ça, voilà. Donc, tu es aussi là, tu es une soixantaine, où il y a normalité, voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Bino Moroboitolanda, félicitations à Ndekonabiso Moïse. Kama mateta auto sengi na bakonzi vraiment bato aboye bazali bato bakoki ko poussa mboka na biso liboso donc nyoso tout chaka na maboko ya président de la République te il faut tous ba entrepreneur neti aboye asala ka musala awa ayebi ke siko sérieux comme na mboka na biso à partir président de la République na biso donc vraiment to sengi na bakonzi ba chaye maboko ba chaye vraiment bazo makamna en considération ba bengisa bato aboye soko ipe ayeye moko na kisasa ba aider parce que acha maboko na kisasa parce que expérience azali na ngwa na France donc ezali a démontrer te awa tricherie zakate soko so sala musala malamu ndele ba kopesa yo confiance. Donc une fois de plus félicitations et merci nandeko na biso Moïse Kama Mateta. Donc comme presque à la fin de l'émission nabiso congolais photo yeba. Donc tous en a chance ya reçoit présent au tous en a ya parce que président a changé té. Bon à présent donc matanga kendaka matanga parce que ba misusu bazo kanza zo forcer eza ndengi na ye alingaka muto za na pas cité attend avant à présent soko zu matanga roya aye pa ningo kena pese choke donc osimbi pa enveloppe a participer zan ndengi et puis ye kudu so oyebi bato ba so omoni donc soko moni ozo so na ozo mona mutu moko boye okoki ko sale mabete okoki ko zoe mabete donc mutu moko malamu apa ki présent mutu malamu ya ono boyo mona ba makamunyo surtout bazo sala contre ye ke ye la ina ndenga mabe ekosimba te parce que azali motema malamu nzambe ayebi ke soki apesi mutu mission parce que nzambe apesa Félix Antoine Tshisekedi Fachi beto président biso mission oyo ke Congo ekobonga na simana ye donc donc masolo tout ya mystique oya mabe ekotouchaka yete parce que soki présent soki nzamba pesi yo mission a repesa yo ba possibilité nyo surtout okende jusque ya suka ya mission na yo ezali ko salama donc vraiment to sengi na ba congolais to za la soudé po na ko bunda na ennemi o to moni siko mokili mobimbela kisi bizoke donc président de la République bazo combattre na communauté internationale na ba merke tout bazo combattre yangwana donc il faut kaka to tikala mingi na Poutine toko s'expliquer à Poutine parce que bon moni bino moko Rwanda zo attaquer biso ba opese mbongo paso baba arme bino moko bozo monake donc Rwanda azalaki ye moko te bango nyoso tout ba komi na suko monike Rwanda community ko se justifier ba komi ko loba donc Kagame komi ko loba bilobela moni vraiment que donc vraiment président a memi Kagame tina suka tina mi encore to mema eka ndengwana tina suka et puis nazo kubeta sous cette présence na raison biso na ba Rwandais peuple rwandais tozali na problème te tozali na problème na Kagame na donc gouvernement na ye na politique na ye azali komema biso na ba Rwandais tozali na problème te bango kutu ndenge président lobé bazana besoin na biso pour tout ça là tout donc vraiment balongola donc Kagame dictateur wana parce que ya kopesa biso ba lesote motolo kola ye dictateur aboma biarimana boye biarimana bato bazali batakana donc Kagame muta tira avion na ye ba bombarda avion na ye aboma biarimana aye a changer donc masolo na kati ya ba masolo mboka na bango a changer yango pour attirer ceux qui ont pouvoir ti ceux qui na 2032 donc mutu lokola ye dictateur sanguinaire on a akopesa Félix Antoine Tshisekedi du Congo na biso leçon na makamuni déjà ça exemplaire avant pesa mutu osala mutu moral ou bien pesa mutu leçon il faut ça la parfait il y a ça parfait ta roloba na biso ni aroloba na biso nini kuna na Rwanda soko meki makamba kati mutu akoloba kutu likamoko aroloba te yango na lelo vraiment to tiraki attention na bino peuple congolais tous à la soudé tous à la vraiment soudé parce que surtout à soudé te en tout cas to ko vaincre Rwanda atamukiete donc Rwanda ndenge to komi na ina niveau oyo donc mutuna na koma na Kagame na niveau oyo donc tous à wana pe to sambela rapport na président na biso lelo soki président na biso azalité ou bien contre-temps donc Congo to ko kota na souffrance moko toko kota na pagaille moko parce que donc communauté internationale batu nyo surtout ba ndoki tout ba lingaka président de la République azalate pour bango ba zongela makamuna bango o ba bande ko sala na Kanambe donc to komi vraiment na suka
il y a émission Nabiso, il y a Lelo, Nekanaïb Sarabino. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme il Nasuka Boibika base to tika kayango jamais. Base yango de makambu, base yango tu Evan sera 5 minutes, base yango vraiment que et Betissa président de la République, Chita Sima à partir de Genève, Azong Masolo président de la République avec la base yango na pe donc même tina bo continuer base va respecter yango na toujours biso base il y a 5 minutes au tika ngote to banda toujours honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala, merci. Nanyo surtout au Salarapo, on a 5 minutes avec César Ngadi toujours, on a Katia à Londres, tu coupes ça. Jano Matundu, merci. Nanyo surtout au Salarapo, on a 5 minutes avec César Ngadi toujours, on a Katia à Londres. Marie à la beauté naturelle, merci. Nanyo surtout au Salarapo, on a 5 minutes avec César Ngadi. José Kano qui kakamene. José Kano qui kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, merci. Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngatoke, Sugona Katia Espagne, et Sika Beloti Mavungu, vrai chéri Avandra, Beloti Mavungu, merci. Nanyo Sotou, Bossala rapport à 5 minutes avec César Ngatotiki, Spain, Tokei, Nakatia, Suède, pour Napesa, Thérèse Kamani, fidèle de fidèles depuis Diego Kao, Thérèse Kamani, merci. Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Na Belgique, tous allez couper sa beauté. Na Poutou de Yalola, merci. Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tu as toujours na Katia Belgique pour nous faire ça. Dekos Mokoko, monsieur, le bon dimanche, Dekos Mokoko, merci. Na Nyosotu au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngato Zongi Anakata Paris pour nous repérer ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très très propre. Fifi Filofaria, merci. Na Nyosotu au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngato Tikali. Toujours Nakati à France, na Paris pour nous repérer ça. Mbote na Jean-Marie Chibangu. Merci. Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadotorobo. Ça n'a jamais administrateur parce que ça n'a pas kasi. Nakati ya groupe nabiso à WhatsApp. Shai Mukenge, Shai Wabalengela, mon voisin. Shai Mukenge, Shai Wabalengela. Merci. Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga na Canada. Moutou moko ta cause indifférent dans la publication Babi Kisinga. Merci à trop. Nanyo surtout vraiment ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Jérémy Mukuna, merci na bémission na ona Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Sikoyo na Kati ya Finlande vraiment pour na repé ça le bol boss. Merci Nanyo surtout au ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi donc le bol boss Torobo Sanate. Venabiso Merlin Kano na Katia Belgique. Merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngatoke Sugo na Katia Kisasa pour na repesa Mike Mutombo Mulumba. Merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Toke Sikoyo. Zongi Sugo na Katia France plus précisément na Val de Fontenay pour na repesa Mamou Adel Yombo, merci. Na surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngatoke Sigo ne Katia États-Unis d'Amérique. Pour na repé ça na petit frère propre ya bandana depuis radio na radio Mangembo Tito Komisigo awa massa ya Doudou Somi Doudoulé tous allez kopé ça mbote na triple brassard Alain Yeye na États-Unis d'Amérique. Merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi suko awa na Île-de-France na 77 na Seine-et-Marne pour repérer ça Bob Kitoko. Merci Nanyo surtout au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Kesiko na Katia Suisse pour repérer ça Ambro Jenny Suisser à Kamwisangai donc à passer ba fête à Tiki Suisse na ya propre à Keko passer ba fête ya Noël na Nouvel An na Est donc vraiment et ça la mana noté donc mutapoto akei na yeko passer ba fête na Kisasa mais na Est donc une fois de plus Ambro Jenny Suisser. Merci Nanyo surtout au sale rapport dans Boka Naopé na 5 minutes avec César Ngato. Tikali toujours na Katia Suisse pour na repé ça. Zoro Mabiala Mpangia Mounou Zoro Mabiala. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke. Toke Sigo na Kata Lyon pour na repé ça. Caramélisé Chanel. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebi toujours to Sukisaka na Dogotolo na biso. Jean-Paul Djamba Oto Pesa Kabino recommandation Bolandaka émission Naye Parlo Santé
Jean-Paul Djamba, merci. Nanyo surtout ça le rapport à la communauté, na biso P na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. C'est vrai,